Bonjour, bonsoir, Baneko Balandi à 3 exemples Production TV. Meilleur vœu. La communauté Mobimba. Bokota. La candidate de l'Obaka TV, za radio T. Les artistes de Kinshasa, Lelo et Mimi Bisso, na limité. Un numéro ya Sika ya Lelo. Toye kolakisa bino quartier résidentiel ya bino botika kala. Les artères de Kinshasa mokolo lelo ememi biso lisusu na Moamba. Awa toza na district ya Moamba, plus précisément na Limete. En face na biso pont Rochero yangwana. Pont Rochero. Ozokende vers gauche Ngaba, droite Mombele, Limete. Toye kolakisa bino Limete na bino botika kala. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Kota avenue Maimpili. Avenue Maimpili na bino kotika kala yango yo. Bana Limete oza wapi Kabali solo pesa sango na moninga moni lupango na bino na moni balabala na bino à 3 exemples Production TV. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zombana yo. Oluka, baboye. Ya Yesu, ya kanayo. Bana Limete boza wapi? Limete na bino botika kala yango yo. Na droite na biso concession ya Fikine. Concession ya Fikine yango yo na droite na biso clôture Mobimba oyo ozomona. À la parole. Bana Moamba, bana Limete. Limete na bino yango yo.
Tomoni pas na bino. Komela biso na commentaire. Tomoni pas na bino te. Komela biso benga biso. Kozonga yo pe omona pas na bino. Oyo quartier Masiala. Avenue Fleuve. Des écritures avec le pasteur Godin. Azan a raison. Pana quartier Masiala, à gauche na biso quartier Masiala. Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. L'histoire comment nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Balandi à 3 exemples Production TV. 3 exemples Production TV, lelo na mboka na bino. Ah, tu es avenue Parc, quartier Masiala, numéro 9. Avenue Parc, Yango. Mosali na nzambe tango zwaki mbila, osalaki kosala na bazele nyonso ye. Kasi tango kaka elevation ye, okomi koegorge na nyapesi permission. Otelemelaki tribalisme lobby, lelo tiena. Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Avenue Parc, Yango. C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka ki banditisme, pe ba vie à kuta dire. Alors, on a continuité à Avenue Parc. Avenue Parc, on a bien votika kala ya ngoyo. Oyo Avenue Malu. Avenue Malu.
intelligence avec un ennemi. Une sagesse avec un ennemi, mes frères. Donc on m'a contrahi sans goûter à la ciment. Yesoyo, Yesuzonganayo. Bana avenue Ndano 2, avenue Ndano 2 yangoyo. Avenue Ndano 2, quartier résidentiel. Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Bana avenue Ndano Bezawapi Kabali Solo. Et sasa nguna moninga namoni balabala na bino. Namoni aveli na bino na 3 Exa Production TV. Avenue de la Foire, Yangoyo, numéro 10. Ah, avenue de la Foire. Bokota, Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. On a venu de la Foire, on est venu de la Foire Nabino. Retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. Kabali Solo. Pesa Sangona Moninga. Oyo tozana avenue Ndano 1. Avenue Ndano 1 yangoyo. Le pasteur Godepo Azana raison. Okenda libanda ya mboka kala oyebi sundenge avenue Ndano ekoma te. Bana avenue Ndano boza wapi Kabali Solo. L'histoire comment nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Bokota, 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 lelo toza na quartier résidentiel. Tobandi yango à partir ya na tobandi yango na sima ya Foire. Tobandi yango à partir ya sima ya Fiken. Bokota, Bokota, lelo toza na quartier résidentiel. Aveli pano yangoyo.
Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Koti Avenue Malila. Bana Avenue Malila. Ozawapi. C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka qui banditisme. Pe ba vie à kuta dire. Quartier résidentiel Nabino Botika Kala yango yo Kenda les bandes à Moka 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Oyebi sous ndenge quartier résidentiel est commenté. Limité résidentiel yango yo. Limité résidentiel yango yo awa tozana avenue Malila bana Muamba boza wapi bana Muamba bokota partagez lien na groupe WhatsApp ya bana Muamba na groupe WhatsApp na bana quartier résidentiel. Omoni lupango na bino komela biso enga biso tokozonga epe oya komona epa na bino. Koleka biloko akolia alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato iko sanzame kala biso bato asumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisie Meme tokolata pona ninyo toyebi malamu bisoko banko ye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole Christ,
Omoni balabala na bino te, omoni lupango na bino te, komela biso na commentaire. Bana quartier résidentiel, bana liberté résidentielle, boza wapi? Clin d'œil na papa na biso Guy Kalamabi aboma soda na mama Bijou Mabuta na Irlande. Na ndeko na biso Thierry Chako Omokoko, autrement appelé Maître Pombato de Toukin. Maître Pombato de Toukin, clin d'œil à toi. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Ah ouais, c'est là on a venu Mali là. Ovanda na veni Malila, Botama na veni Malila, Okola na veni Malila, ya moyo. Mosali na nzambe tango zwaki mbila, osalaki kosala na bazele nyonso ye. Kasi tango kaka elevation ye, okomi koegorge nanya pesi permission. Otelemelaki tribalisme lobby, lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili ye. C'est tout jeunesse en lelo balingi kaka ki banditisme pe bavi ya kuta dire. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker, bana limité résidentiel. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goût à la simao. Yesoyo, Yesu zonganayo. Oluka, Baboye, Ya Yesu, Yakanayo. Ipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que Hypocrisie.
koleka biloko akolia alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato tokoliko tosanzambe kala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi etika hipokrisi posanene tokolata mpona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole toudi botemo mase eveke moko na lobi tozonga na liloba Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. tozongela liloba à droite na biso morgue ya Saint-Joseph yango wana morgue ya Saint-Joseph yango wana ya hôpital Saint-Joseph makambo toboyaki lobi lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi ekomi autorise masula kobangolaka motema ye bana avenue Winzele boza wapi avenue Winzele un quartier résidentiel yango oyo on déplace Régis des yeux ezalaka bana Winzele kenda libanda ya mboka oyebi lisusu ndenge Winzele ekoma te Winzele yango oyo Surtout jeunesse en lelo. balingi kaka kibanditisme mpe bavi ya kuta dire okota bokota bosabone bopartage bolike
avenue Winzele yango oyo. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goût à la simao. Yesoyo, Yesuzongana yo. Oluka, Baboye, Ya Yesu, Yakana yo. Ipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que okenda libanda ya mboka kala oyebi lisusu ndenge avenue Winzele ekoma te. Avenue Winzele yango oyo ya balisolo kobama yango ya moko te pesa sango la moninga namoni avenue Winzele ya bino na émission Les Artères de Kinshasa na 3 Exemples Production TV. Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Avenue Winzele yango oyo. Ils vont continuer balade na biso. Avenue Lombe yango oyo. Poswanene tokolata pona ninyo. Toyebi malamu biso kobankoye. Tozongela nzakomba. Bana avenue Lombe boza wapi? Lombe na bino botika kala yango oyo. Vertification des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Avenue Toko. Bana Toko boza wapi? Bokota bana Toko boza wapi? Kabali solo. Moni avenue Toko na biso totika kala. Toko yango oyo. Lisume koma nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Ekomi autorisé ya. Pombato de Tokin. Otunanga moko Thierry Chako Omokoko. Lelo toza na limité oyo spécial quartier résidentiel
quartier résidentiel yango oyo botika yango kala oyebi susu ndenge ekoma te. Awa toza na balabala toko yango oyo bokota bosabone bopartage bolike. Kaba lisolo omoni epa na bino te, omoni balabala na bino te, komela biso benga biso tokozonga ope okomona epa na bino. Merci na Maman Wivin Lukunga na Suisse. Merci na Enoch Nkongolo. Merci na Patrick Bogolo Mampela na France. Bokota, s'abonner, partager, liker. Merci na communauté 3 Exemples Production TV Mobimba. Bana quartier résidentiel na bino yango oyo Avenue Toko yango oyo Avenue Toko na quartier résidentiel Abali Solo. Ça sango na moninga. S'il te plaît, retournons à la parole. Merci na communauté 3 Exemples Production TV Mobimba. Na intérêt vous accordé dans les artères de Kinshasa. Les artères de Kinshasa mokolo lelo. Toye na limité résidentiel. Limité résidentiel na bino botika kala yango oyo. Oyo ezami tuka papa mbaye kozwa bana. Bana classe. Comme une aire est assortie. Alors, tout un complexe scolaire Cardinal Malula. Complexe scolaire Cardinal Malula. Bino botika kala yango. Bien encore comment nango. Parents baye ko soit bana classe.
Malula yango oyo okota osabone opartage olike bana apparent bayi kozwa bana école Mamiyo yande boye école Mamiyo yango wana okota école Mamiyo bana quartier résidentiel bokota s'abonner, vous partager, vous liker. Au moins pas na binoté. Mon balabala na binoté. Mela biso, benga biso. Ici maman Jankeba. Ici maman Jankeba yango oyo. Epe Tinuwene. Epe Tinuwene yango oyo. Tinuwene. Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. En face na biso école Masamba yango wana. Otanga na école Masamba, weli biso ndenge ekoma te. École Masamba yango wana en face na biso. Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. École Masamba yango wana na terrain. Saint-Dominique yango oyo ya Limete. Wana Saint-Dominique na bino yango wana à droite na biso. Okota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole.
Merci parce que bozalaki ebele ya kolanda les artères de Kinshasa mokolo lelo. Oyo toyaki kolakisa bino quelques balabala ya quartier résidentiel. Oyo eza première partie nango. Tokozonga toya kolakisa bino balabala mosusu oyo omoni na émission ya lelo te. Omoni epa na bino te, omoni balabala na bino te, komela biso na commentaire. Tokozonga yo pe oya komona epa na bino. Merci na communauté 3 Exa Production TV Mobimba. Merci na Patrick Bokolo Mampela en France. Merci na Thierry Chako Omokoko alias Pombato de Toukin na France. Merci na bino nyonso oyo bolanda kibiso mokolo lelo na limité ceux qui est azongi te tokutani mbala sima na video mosusu ndenge bokomona yango awa toza liboso ya maison communale ya limité na cadre ya bonus ya video na biso ya mokolo ya lelo. Perfectionné makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta